Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sango à Paris, partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili to longola e. Edino image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo, Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sango ya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sango Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sango ya Congo, Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sango ya Congo. Edino image. Kitindindi. Chakudidi. So taite. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Toujours balana Panza Sango Congo, bomoko zo solo la bomoko nde. Babi bateta bota batenia boy. Et salamana nute tomoni lelo Pichu Santiago na tenia bomoko, lingwa la bomoko e botami kaka tangu papa Lutumba Simara kufi. Mais makamba sali vraiment elekeli batu. Alors Pichu Santiago, bonjour d'abord. Bonjour monsieur Edino Image. En tout cas na sepeli atrom bala liboso na leka vraiment panayo. Donc, nous avons vraiment essayé trop parce que Moussala yo sala rapport à la communauté. Merci beaucoup. Merci Pichu Santiago. Vraiment, l'ikanisi koyoka papa Lutumba Simaro. Comment on a yé nakata cercueil? Et ça la condeni. Eh ben, nga na koyo loba eloka liboso na loba papa Lutumba Simaro pa na biso. Aza vraiment na no biso lotana no côté artistique. Papa Lutumba pa na biso azali papa. Azali papa ya quartier, ba maman na biso, ba papa na biso, bato ba boti biso na quartier, ba papa wana. Donc pa na biso ya lokwa tozo lela nanu, papa tozu matanga. Wana koto ya papa ya ndako. Wana yango moni yo tozo balingwa la bomoko. Mais koto musu na koyiko loba za koto artistique. Ngamo na za guitariste. Donc tokufeli icône ya ba guitariste. Mutu oyo asala nzela ya rythmique oyo batu nyonso bakomoko zwa bachacho banini batu tout bazwa et ute papa Lutumba. Et puis asa sous compositeur. Donc biso rêve na biso zali to zande lokwa ba papa wana. Et puis nasali mutupe oyo une semaine avant na kena ko tala na hôpital. Na mona ke na hôpital. Donc na mona ke na condition déjà il fallait na zanga ki na lobela ki ayokaki. Mais asaki na akokaki nde ko loba na ngai te. En tout cas, ngai pa na ngai soki nazo bunda itumba oyo, pa na ngai papa Molimo ne kende pena e kende pena mpe po asali nyoso po na Congo a beti musique a composé donc a rotika la immortel génération en génération. Merci Pichu Santiago koyeba lindanda, kobeta lindanda. Vous êtes inspiré par papa Lutumba Simaro mais to n'habite inspiration ou ta inspiration comment Hollanda nani penza tango beta guitare na normalement biso c'est on a biso déjà to papa mo beta guitare à composer na quartier to koli kaka na ye to landi to za lora papa Lutumba
mais le roi n'a qui y a ça qui accompagnateur le roi n'a qui na ligne en soliste ngana zalaki en face na bandeko ya Boeing 737 Léon Azolo bango po biso to ignorera raté Boeing 737 Empire Bakoba andoko ya en face et pas ya bandeko na ye en face na biso le to bana mike na ndoko rêver kana beta solo lokola ye yango moni pe na yem ta inspirant vraiment na zala soliste mais kozala guitariste ezali Papa Lutumba. Est-ce que vous avez grâce père Robert na Papa Lutumba ta mwanze moment Papa Lutumba na Robert na ndenge nini tala biso to ikutumba baninga ya bana na ye Olivier Chimanga bet na Papa Lutumba biso to beti na ba wenge Olivier Chimanga azui chance ya Robert na Papa Lutumba mais nga na beti na Papa Wemba na beti na Marie Paul Roi Pelé donc Wengel Paris na zui chance wana te mais na zana na kosala tout na travailler pena biloko Papa Lutumba pour boyoka bientôt na style mususu et puis la composition énorme ma composition mo ya makasi oyo batu ba rechiger na uti komona yo moi ba image mozo circuler hommage à Papa Lutumba yo na ndeko na yo Bob Lorenzo rythmique on a betia eh ben ngamoko na sala ba arrangement les ngamoko donc programmation to salina MJ Soleil les Serge Kabango donc arrangement les ngamoko donc ndenge zawana un chanteur faut sala kana batoko la biso soko sala batoko la biso te o mato kita zéro ata Papa Wemba zakina ba Maika Munani azalaka na ba Rico Star azalaka na babongo wende yo chanteur osala batoko la biso te yo koloba yo danger oza danger ndeni pour soko biso to sayeli yo te oza danger ndeni de yango muntu tozalaka eri mo compliqué ndeti nga na betelaka pena bato mingi te pona makambo na sana ngona ko pesa ngulungulu te de yango moni oyo yoki wana donc bato ba osutuka. Merci Pichu Santiago nena yeba tous zelongo pour quand parce que bientôt corps ya Papa na biso Lutumba ils ont kende Kinshasa pe ba okunda est-ce que tous zelongo pour quand wana pena c'est une bonne question monsieur Edino Image nga nazo sala hommage te ya Papa Lutumba nga nazo sala remix parce que remix c'est autre chose parce que remix ezali nga nazo sala ntembo oyo ketika la verso peut-être Denis Lutula pour nga yemba ki yango déjà mokolo ya salle awa batu ba sepelaki nango na préféré que ye moko yembango o comprendre donc eloko wana nazo sala ngo bridge pour batu suba sala ba hommage oui hommage wana bomona ayembi eza ba studio mbazo ko ta bridge nga nazo sala ngo pena studio donc na ndetsa liboma ezobima ba mama pe alingwa la bomoko bango tous les 300 ba osana clip telaka eloko ndengo wana nano esala mate lingwa la bomoko toujours avec Edino Image yo moko ya ko zo pe ba image so ba mère donc deux fois te pour mikolo ba maman nde bazana top ba obe ngai papa ya ba maman deux fois te donc siko na kata lingwa la bomoko tozo mona pe ba maman ba yo belé mingi mais to mona ka mona mbali ndeti ke zayo ha mais na lobi mwana mobali nyo sala le bienvenu mwana mobali aza le bienvenu to créer loko eloko esalami lingwa la bomoko d'abord ezanga ite eza mutu asali Facebook ngamu na bandango koloba ngo lingwa la bomoko be basali yango Facebook mais yango moni siko yo ba mama ba telemeli yango basuli yango initiative ba ko convoquer batu bientôt talaka matanga Papa Lutumba yango initiative wana payer l'air icône accueilli batabi non fo lingwa le telema lingwa les commune mo muke et ko la répéter ça peut na ville faut batu bala mukape eza lokwa banjili lokwa ba bana bandal ne batu takatolo lokwa bana lemba bana ki bana ngaba partout ne batu takatolo masina lingwa la pe fo la muka batelema yango ba benga lingwa la bomoko mais to bosana te projet na ngana za nango ka toujours to za nango na partout bo fosa tornade ngale parigo vintage eza nango to bombi yango po wona za ba prise ate bo bosana yango mais là to frapper les assaut fort parigo vintage ba sutuki. Merci Pichu Santiago to comme na suka masolo na biso alors nena ba pesa na moi message mo na bande ko ne sa lingwa la o baza na posa ba ko ba région de bino na lingwa la bomoko conditions za nini bon lingwa la bomoko c'est déjà amour lingwa la bomoko ezali lingwa la bomoko bolingo boyokani sans condition donc mutu tout donc to lingi to tombola commune donc nga nazo sala part na nga eta artiste donc yo pesa la part na yo to ko yeba bato balingi bosanganité toyeba bato balingi lisanga te toyeba bato balingaka ba problème ngana minute AGC pusani toza suba na mikete batatu bando ko régner na lingwala o bando ko régner pe na mokili bango ba Papa Lutumba bakei biso ne tozo remplacer ba papa wana donc il faut toza la lisanga ndenge na zana Mercedes Image to vanda kande boye quoi qu'il soit un problème mais toyeba
toyeba ndenge ya ko vivre ko arranger yango. Donc bam papa ba noko bana ono so lingwa la bomoko ba mama boya o baza na monde entier, États-Unis, Asie, Afrique, partout. Boya to sangana pour na kotombola na no commune pour biso to kotombola Congo na noté pour parce que tu as force wala na noté to banana na commune babandaka na source bozo matamale malembe après un jour et ya ko koma pe Congo bomoko un jour ngam na lobi yango ba ko ya ko yiba nganga après mais c'est une image ko yiba ngape borte pour yo za muta makambo. Merci Pitou Santiago, meilleur soliste de la vie, à CP Sabso na wenge musique El Paris, à CP Sabso na vive la musique, les lopes so la ya nzela. Vraiment, to sungaye, biso me bata presse to sungaye, balion de la presse, bientôt balion de la presse va fêter un an à Bangolo, Lion de la presse, en tout cas, joyeux anniversaire déjà pour vous fêter un an. En tout cas, et ça l'a bien, si vous invitez, on a fait un playback, et ça l'a bien. Ça pour tout le monde. Oh, Alingi, on a n'a pas Rigo Vitesse, répondeur, beaucoup de YouTube, on n'a pas Rigo Vitesse avec Patou Bofosa, l'espoir du moment. Si vous invitez, vous pour un playback, et on ça l'a bien le 7 juin. Le juillet ou le juin, je crois, il y a Zalata un papier pour nous bien. Il y a les juin, donc pas Claude Moussa, le 7 juin. Na salle mosaïque et c'est événement monene Claude Moussa Claude Moussa l'homme des grands événements a ningisa japoto. Donc tous les mamans bana lingwa la bomoko, tous les mamans ne sont Paris ba play ba noko ba netala biso déjà pareza biso no photo ningisa biso to kuta na kuna le 7 juin na salle mosaïque na Noisy-le-Sec et pas Claude Moussa et ali soirée na ye ba maman tout ba moziki tout to kuta na kuna. Le soliste star place à Zali. Puis on a la playback, on a répondre, on a vraiment. Donc on a soliste, donc on a aucun le roi Baluambo, le roi papa Lutumba. Nzélande yangoana. Donc tout ça va te simater. Biso guitariste mutasima, ngana mutasimate, hôtel melangana, hôtel sanga chanteur, azupe frappe nae. Donc chanteur pas lembi na lembi si pena tac 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 vite fait. Donc ngapena na soliste, musicien le roi Baluambo, papa Lutumba. Donc, côté là, je rigole pas. Donc, Tokutana, le 7 juin, dans la salle mosaïque. Et puis, un an, maman, Lion de la presse. Si vous invitez, ça va bien. Dans le Binabino. Donc, et puis, ça va remercier. Ma peine à Batunanga. Donc, côté le 5 mois de Golégien de Bruxelles. À tout moment, mais nous, on est là. Maïmona. Initiative. Facile à garer. Initiative Lingwala Bomoko. Tobo Sanité Michigan Menga, la femme est spéciale. Tobo Sanité Nadine Kapesa. Tobo Sanité Gladys Motema et mairie de Versailles. Babi qui fait que l'eau. Montana, le finou quoi lingwala. Tobo Sanité, donc Ende Bazana Batanda, Anouchka Coiffure. Tobo Sanité Nazali, sœur Francine, Baza Bangonio, Monique Vandal, sœur Nabiso, grande sœur, mère à ma mère, Monique Vandal. Tobo Sanité, maman, tout Oyo Bazali. Bazo soutenir biso ngara yebisi na komi na ngai papa ya ba maman donc lingwa la bomoko toujours sans oublier Elvis Djoboke ensemble la machine on a deux fois Elvis Djoboke lingwa la toujours en top deux fois et puis mon grand César Loboko toujours na do yemtu obika succès les gars Mosenge succès les gars. Merci. Merci Balanda WP.PANDASANGO Congo. Merci Maman Labiso Annie. Merci Mosenge. Vraiment en tout cas, fallait m'attendre papa Lutumba mais moi vite fait comme ça to clôturer ouais. Masuwe konana lo seba ebeti. Masuwe bungi na kati ya londende. Bolingo pe bungi na kati ya londende. Naina libongo na leli omboleo oh mama. Merci. C'était Pitou Santiago, l'artiste Oyo, Aza complet, Azobe tapé album là en tout cas topé ça force, topé ça maboko pour être à continuer toujours musalango. Tia comme on a âge papa na solo tumba simaro masia les kangopi. Merci beaucoup, merci. Panza Sango à Congo et Dino Image, merci beaucoup. Merci.
Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouaveng. Idéologie Zamoko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouaveng. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minono te. Maman le global PM Express. On bise toujours artiste Oyo, il nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Malouaveng. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouaveng Rara, il aura le tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouaveng. Frais terrien, maritime, téléphone, Edino Image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouaveng, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, Global Express, avant l'idéologie en vive l'agence Global PM Express, Patrick Malouaveng. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous en toujours team de la poli, tous en fret par conteneur, le fret maritime, dans les fret aériennes ou tout team dans l'avion. Le team de la petit poli, la poli express, où il sera des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, tu as mis au fouti à la poto, pour saluer Marano sur ma kin, la dengue et à biso à la poto, pour l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'akin, selon goût nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, au zulelo. Vitesse de diffuser. Global Express, bas côté les masses.